na bizana beta sko tolo basko meme mutu nyonso tu na théâtre o nyonso tu azana muta bomba te omoni na lobi bata mi na réseaux sociaux mutu okanga te mutu o a repousser nga te lié moko la brine ayebi bien tanga kota Junior Wendo no beti magoda na ndako pe na mbeto alala na faille. Ah bon? O cha bon mutu to ayebi angoti. Oh, balongwe na ndako wana baye na deuxième ndako baye na comme la ville ka mbeto banola na mobali baye babotso esu mwana babeto su magoda yango vyango akizengi to ndeni bino bosa bajeto ne boli batuta abordi yango ndeni to analoba babétise siko to tuta abordi yango bien. Junior Wendo bon oyo eza émission ya Junior Wendo te nazwi nde idée ya kosala émission oyo mpo botangi nkombo na ye na makambo ya brain bokoti mpe na makambo ya mwasi ya José de Londres oyo ya mwasi nde mokola lelo oyo epuis nakopia témoignage ya nga moko Papa Robo nga mpe nauta na couple non. Alors j'ai été victime à plusieurs fois dans ce bas babala bat bakota te mais bakota te oui mais bakota ka babala bat soki comme un danger soki libala muto comme un danger ni personne bakota babi non assistance à une personne en danger na somo na danger o ezaki ya fazaki na ngoni boso oyo ngai na souffrir ka o bat ba yebi tongo me dit pourquoi na ndako pala ngai ya fay na obligé ya kokota ya fa souffrir azofanda wana comme ofanda chio ouais voilà azonga ya fa souffrir na mama boyingo biso nyonso na ba 2 minutes na ba maxi bondowe na bato musu bazaki na mawa pene ya solo po malu kuta peza d'accord nana lobate ata na motu moko na mokili bon ntango mosusu na bato ata moko moke mpe kaka me oyo bino bokoyoka témoignage na monoko na ngai mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Très bien, donc boza no kimia mbonzo pio et bembe ya fait na biso yeso wana ki sasa donc aigle de sa zoki da charge mrambwana. Ah bon? na lobika bongo omoni aigle ana Paris Paris charge makamwana do indengeza boye et donc boso na ndoko mutute au garant o soki ba nyongo soki ndengeni do aigle donc on va aigle yo mo comprendre aigle ni na bandeko kaya jani na histoire toyoki ba preuve pour la brine et kokozala pe abanda avant déjà tango azala na jani copine azala pe na bato na ye tango pe na bakomi na poto abandaki na junior te abandaki na moto mosusu c'est possible mais likambo ezali kindumba ya la brine te likambo ezali
mibali oyo babimaka na la brine to mibali oyo babimi na bacomédien to na bato moko public to na mwasi moko ya mobulu ata yo yebi teke ya mobulu me ntango aza na mobali yo bimi na ye oyebi deja aza mobulu ata pie yo explication mpo aza na mobali na ndako ata babomani ata bazoswana ntango abimino mobulu deja sikoyo likambo nini nalingi naloba bandeko naye naloba boye yango nalobi nakopia témoignage yanga moko me parti ya moke me ya important mpo nga nalobaka makambo yanga te eya te mpo nalingi koloba te mpo soki nalobi bokoyoka kaka soki nalobi ekobota nango eloka malunga te soki nalobi eza nango mpe na ntina te ntango nazala na couple kutu nalobaka te bongo libanda naoloba ngo mpwani nazolobaka parti ya moke mpona namoni eza utile lokola nakoma kosala bemission alors nga nazala na couple motu nazala ne na couple aza pire so batie makambo ne na mesa eleki ya la brine me nga sikoyo naza diani te donc eleki ya la brine na toute catégorie soki nga moo nabeti soki bato mosusu babeti eleki toujours bokomona somo oyo ya ngai soki nabeti bokufi yango naboyi bokufa nalingi bozala vivant alors bato mpe oyo bakobetela bino moto tu to bamakango bokwei naye naloba nini naye naloba boye mibali oyo bokendeki bobimaka na basi ntango mobali avivre lokola jani eza mabe akufi directement mpo na bino te akufi mpo na mwasi na ye sikoso ye mobali aza ne normal bino bozobenge yuma bolobi oyo aza penza niangala kata eza na deux choses akokozala ne niangala kata nde bolobi to na deuxième chose bino nde boza baniangala kata boyebi eloko ezoleka na bino te neti nena loba oya ngai donc tous les bato babima na ex na nga ntango nga na yali ti apres nga alors bazwa problème na vie na bango nakoloka te na mpe na kisi te na kindoki te me nde nakoloba te pourquoi donc nga papa robo namona bango bavictime mpo na réalité baa bavictime nakoloba te pourquoi naloba mpe na ex na nga boye avant ozala na nga bato bazala na yo oza na bato oboma to
bakufa indirect likolo na yo wana mpe na koloba te eya kode nazoloba na bino kaka po boyeba ke bozalaka na grand risque bavi oyo bomemaka eza ya bino te nazoloba reyel nga papa robo kaka nde na kolobela bino eloko te batu oyo bakoyebisa bino makambo eza oyo bango bamoni mpe bayebi bayoki mpa na nga te bango moko bamoni to bamakango mosusu ya ex na nga balobi oyo bali koloba mpo na kose vante donc bakoyeba ex na nga aza nani me nga awa na Autriche naloba rien na famille na ye naloba rien na famille na nga rien me nga ava nalinge nayebi oyo azali na makambo etali soki akobima na mibali to akobima te nayebi ntango mpe nazwi ye dans 2 mois ntango adekone nayebi naloba na ye mpe me naloba amitungisa te moto adekone na ye azalaki avanga atunanga pete soki ndenge nayebi na mpe nakisi te magi te mpe bato mosusu ntango bayebaki ke adekona nga te nalobaki makango wana moto alobaki me nga naloba avant namona meme makango makambo yango bokomona neti théâtre me ya théâtre te nazoba réalité témoin aza te me moto akokondima makambo nazoloba na bandi nao na Afrique oyo nalobi na 2 mois na Angola salon El Bito oyo bozalaka ne na Paris meme ye apianga conseil na bala mwasi na ngo te nalobi salon El Bito akatanga suki apenga conseil kobala ye te tika ye donc nga nayeba soki aza nani bokomprane na bandeli lisusu mibali oyo bolingaka basi ya moto ntango ozomona moto wana yuma ozomona ke mwasi sa komi na 10 mibali mozomonika normal en tout cas nga soki nayaki bino naleli natie singa na kingo na midiembiki yango ngai nalingaka basi ya bato te bien sûr bakope kopine tolinganaka azalaka na kope na ye wana eya différent me mwasi ata boyali yaka tovanda na ndako ata oza na kope non kope kopine namoni deya kope na kolingo te soki namoni eloko te na kolinga yo soki mpe olobi oza na ye te na kolinga yo na bandango banda adolescent ataka bamoninga na mwasi balobi oyo abimaki na nani kaka ntango basone bongo bakei tokabwani donc kote kuna na gerango bien me na bandeli lisusu baoyo tu nazobangisa moto te bamisusu bayebi deja bakoma komona ngo awa mpe l'Autriche nakutanaka na bato te nasolaka mpe na bato te makambo yango nalobaka mpe rien me makambo mpe bamoni bayebisinga mpe te
me nayebi ke bamoni makambo boye nayebi ke na mokola lelo bayebi ex nanga aza boye surtout kutu lokola bavideo mosusu eza yango moko na basita porno bazomona ye mpe donc bakoloba histoire mosusu par rapport babanda komona tanto wana couple nayebi sikoyo pourquoi bamakambo ebele nasololi na moto te nayebi parce que nga mutu nakontrolaka tout nalobi lisusu naya na magi te naya na kisi te kindoki te parce que ngamu nalinga ye ngamu nayebi oyo aza adekone nazwi ye kaka adekone abakisi matabisi namemi ye kaka na poto adekone nalobi na moto te adekone baobeya ngai yuma nasekaka na bato mosusu o babimi na ye batiaka kaka te orke nga namona bango bavictime mpo baza bavictime réel me nakoloba ntina te naseki me esalaka mpasi otala mibali ya bongo bamisusu baaki na baveni moko ya bien vi mpenza ekende modele baza lelo te atoka bandeko mibali oyo nazoloba na bino nga mo papa robo naza vivant ex na nga aza vivant bato bapekisana bale te salon el bito boyebi ye pari mobimba aza vivant notriche nasololaka na moto te banda nakabwa na couple nakangisa moto enemi te me nakabwa na bango ndeka nakabwa na couple me nayebi makambo balobaka sa nazala na bango pourquoi parce que ngamu na créa monde wana ntango nayebi moto naza na ye ntango namoni moto naza na ye nakalikile modele na kobatir monde oka asali boye ekokende boye oka azongisi boye ekokende boye mpe na batir monde apres nga mpe mpo ava nabima libela na ndako wana nalobane mwa ndambo mpo azala sirke nayebi vi na ye naloba na ye makambo oyo ye kaka na makango bakoyeba motu ta koyeba apart mopepe to nzambe na likolo naloba mpe te mpo andimanga me akondimanga mbala moko mpa komona ngai plus ke diabolo mpe naloba na ye ngai ndenge naza boye nasova kutu yo mbelo kufa mpe bato ebele bakufa me bato oyo baye pa na yo na volonté na bango na oyo olingi kopiége donc baza bavictime volontaire mais de toutes les façons kozala nanga na couple bato ebele babika na liwa donc ngamu na créa monde wana sangai okufa soki okufa te bato ebele bakende na sa mabele mpo na yo mpe naloba na ye soki avanga nazwa yo kalikilaka bien bato bakufa mpo na yo indirectement to yo moto boma ba obi ezala yango lokuta naloba ne bongo mpo nga nazala te na mpe paster te prophète te me eza oyo nga namoni na kapasité na ngai ya komona mpe naloba na ye
kokanisa te na mokili oyo okotambola partout alinga na kati okingo rien. Kokanisa pete ke tangu nayebaki yo trompaga na kobunda na bato wana rien. Oza motu mosusu nga na ya motu mosusu. En plus kote kuna na sote. Donc bandeko na mokuse nayebi ba vie ya ba junior te na basi baza na bango réellement ndenge kende na kokoloba te. Nga nayebi kaka oya couple na nga na ba makangu o nayebi na o nayebi te baza ba victime mingi na bango volontaire. Eloko bien bazala mingi d'accord ti lelo bazaka d'accord. Ponga ex nanga na mona na 2015 mukola suka o pete solola le 8 yaki le 8 ouais le 8e mois 2015 ti mukola lelo na solo na ete na mona ete na yebi même pas ilongi na esiko mais na yebi ti lelo batu bakosolola ngai batu bakotala ngai nga moyena kipe bango ya te bako continue kozala ba victime nazo bangisa moto te eya réalité. Soki un pasteur to prophète to nganga alobi no contraire kenga akosi yo koluka pete vérité oyeba pananga vanda no calme vérité koyela yo o comprendre atopienga raison te okomona makambo pasteur alobaki no to nganga to prophète flou tango moni yango flou elakisi lokuta po nganga satana elakisi bien te po prophète nzambe oya ye aza ya solo te. Ga papa robo na lobi réalité par là na ina lobani bandeko mibali surtout bana mike po ebandaka na bomwana gana bandi comportement na bomwana na lobaka na bino bien déjà na linga kobala te banda nazala moke na mona bapara na nga nde babundaka na mona na quartier na mona ba via couple pananga et le plus dangereux. Et puis soki na bala po nazala forcé harcelé yango na soki tika na bala mais boko ka moi pourquoi c'est koyo tangu na zui oyoyo na 2 mois na moni eboy na tika kite parce que na linga ko bala te donc le quoi na linga ko bala te na ko bala mwasi te oya bien yazo linga bala e kokani te na mutoyo azo lingo bala te abala mwana mwasi moko bien vierge to bien éduqué oyo alingi libala et concordé te ponga moko na kisir et certain na koka libala te. Donc moi ça na comportement aboya libala nanga munda ninga ko bala te toko vanda modèle mokili komema biso yango mokili ngai papa robo ememanga modèle wana yango na lobi na bino lisusu na controla tout
parce que na calcula bien. Nazala dire na mathématique, nazala dire na physique, nazala dire na dame. Naza mutabaje de siste. Baje da hasard nazate. Bien sûr, na bêta 3 fois. Baje hasard 3 fois, 5 fois. Na gagné 5 fois. Et à l'ukutate. Ya liboso na bêta. Na rappel rango bien. Na bêta Jacques Bar. Baba nako bengango bon. Ba machine mbongo to beta lelo boom jackpot. Na bomwana na epa tata mwasi na nga na matete. Ba meminga kuna. Ba tutu bazobeta. Kuzena nga abeti bale. Abeti bale. Abeti ezongisile de makuta. Sikoyo apenga elikuta mokwana na beta. Po batu nyonso baza wana bakamarade babi azobeta te ndengeni. Apenga. Ngape na koti na machine na beti. Atuka mbongo esopani ebele. Na koti soso na beti mbongo esopani ebele. Sikoyo papo atelemaki wana oazotala ba machine. Alobi mwana machine ekufi ozolia te eza ya kokufa. Akamati mbongo tu apie biso ndambo. Tokei. Biso beto monaki machine ekufi. Kuzena nga pakeloba abomi machine a batu. Batu pe bandimi mwana njeli. Bazala kaboy. Menaliaki machine ekufa kite. Papa wana nde muta escroka. Deuxième na beta na poto. Na beti na tuni mwana mwasi wana babeta ko ndenge nini. Wana ki différent. Alobe pie mbongo zwi ba jeton. Na zwi na koti jeton. Na beti elie. Mwana mwasi wana oko beta lisusu. Ezara bomba liye nano wana mbongo ebele. Oshanze. Na beti elie. Na koti si troisième fois. Esopi mbongo. Na tali mwana mwasi na bakliya bagangi. Bagangi po na liye te. Menga na kanisi bagangi po na liye. Nzoka nde na machine wana. Model na liye mbongo aliboso elakisi. Koti saka mbongo obandolia kaka. Na bando koti bandolia. Na bando koti bandolia. Pena tiki. Balobi continue obandolia kaka. Ngalobi na tiki. Mundele moka senga pardon na gozo nga. Ngalobi ye. Akoti si alie asidisi. Bango tu batalinga. E pa isiko na comprendra ki na bumwana na boma machine na batute na lia. Papa wana kosanga. Na continue. Na bomi musoso. Wana pe na loba na ex nanga. Sala divorce mbangu. Ponga na gagner na ba genios. Mukona robeta loterie na ko gagner. Mukona robeta casino na ko gagner. Po nombre de fois na beta na gagner. Et en réalité, histoire vraie. Mais bino ba oyo bokendeke na basi. Majorité bosantiraka boza bayanke boresi po awa en Autriche, même na Paris, partout. Soki mwana mwasi azaki na mobali oyo neti oya jani akepa ya mobali wana baboti na epe
bato to bamoni mobali wana abimi yanke abotoli mwasi Adjani abotisi ye pe or que en réalité pananga papa robo nazomona boye mwana mobali wana ake na mwasi Labrine ya ndumba mibali balali ye bamoni oyo aza mwasi ya kobala te mibali mosusu pe ntango mosusu bapekisa meme Adjani abala ye te modèle salon El Bito apekisa ngai donc nazomona mobali wana mobali ya malchance bolimbisanga eya modèle nga namona mibali oyo bino bozomona bayanke na ndenge bolobaka luka ex anani oyo China Zemi botisa ye kende na petite sœur na ye namonaka bozotinda ye na motambu namonaka bozokomise malere bien sûr nayebi makambo akende mona kuna te me ngai papa robo je jure na kombo ya Nzambe ya likolo mibali o babima na ex nanga bavi o baza nango eza ya bango te bavi na bango ebaluka penza na ndenge kosakana te bandeko mabe moko mingi ti lelo bakontinua komikosama ndenge moko a partir ya Junior po Junior modèle alobaka namonaka ya intelligent aza pe garçon moko bo nasepelaki ba émission natalaki modèle alobaka na caractère ya nango nasepelaki modèle abima na Labrine pe na mbetu na bango ya couple bon kuna nayebi te so aza victime menga natikala ozala na mbeto ya couple te wana pe naloba na ex nanga naloba bato oyo olala na bango na mbeto bazalaka sir babima na yo na mbeto yanga me loba na bango baraisonne bien mokoni bamona nga na osomba mbeto pe naloba na ye moko ndako tozwango na mbeto ya sika pete omitunaka te mpo ani nasomba mbeto te mbongo na ye nango ndako ya mibale nasomba mbeto te ndako ya misato nasomba mbeto te bakita salon na kombo na yo na mbongo pe oleta futa kalikile bien naloba nete na ndenge mabe na ndenge ke aza libre ndenga na ke na kosale mabe te na kosale eloko moko te aza moto mosusu pe makambo ya sala
bakanisa te ba faire souffrir nga te. D'avance ngai kutu. Tangu nazobima na mama mwana nga France. Na bomba te. Pe na kati Autriche awa bayebi gamu na trompaka. Exa trompaka te. Mais entre temps makangu ne musosu azoloba ke abima na ye bazo kalikile pete ke ngana mwasa France na bandi sima ke makangu wana azoloba abima na ye avant kutu ngai bazo kalikile te Autriche bachangai na trompaka mwasi na lingi basi orke ngai na yebi soki na vandaka na nani na yebi ko gérer monde na ngai complet na kontrolaka tout na bandeli na zala dire ti naza dire lelo na mathématique physique naza dire na dame j'ai de 6 eza makambo na ngai te. J'ai des hasards etalaka nga pete. Na beta hasard nombre de fois na beta na liambongo. Histoire vraie. Bo croire na maloba na nga te. Pona ko vérifier ea facile. Boko yeba nyonso te ponga pe na bombi ebele. O boko yeba. Boko leka mabomu. Nazongi lisusu. J'ignore le Kolozali na Charlie Malula. Bo vanda ensemble. Kokende no sosu na basi mososo te. Ba jeune garçon. Bo kendeke na basi o baza en couple te. Ata o moni ba kope copine. Tango yebi kope na eko kende te. Soko yebi te. Alobe azaki na kope baboyani. Ata kosi yo kende. Ye muta kosi yo. Po bato go tia na litoi. Na balabala oyebi te so na kope. To na kope te. Soki be kope ne oyebi ete. Alaga musika okolinga. Me tangu banda kumoko. Tangu azape pa na bango bazwaki en charge. To bazanda kumoko ata zwaki en charge te keba. Mobali wana akoko kufa lokola jani. Kasi yo po bimino yankete. Po ba makangu mususo balala mwasi wana. Balala la brine. Bato bele o balala la brine. Bazo seka kaka jani te. Bazo seka na oya boti na jani. Balobi niangala kato liso awuti wapi. Abota na boroyo. Azomona jani yuma. Bongo ye azanani. Pire bobolole. Tout ça. Azo kanisa komi yuma abaraki yanke. Nzoka yuma azolota nde bandoto. Azosala nde bakoshmar. Bandeko eza réalité. Bana mibali c'est tubino. Na bana basi pe menazolo bela bana mibali. Bokeba parce que bino mutu bobada kabasi boza ba chef de famille boza na posa bo garder bo battre la famille na bino na bana na bino po
makambo oyo ekoya na vi na yo okozala no bien ozomona oya mpe ntango mosusu na couple na mwasi na yo neti garso wana aboti la brain aza na couple na mwasi na ye azali likambo aza nayebi te mpo na yala kuna te me nga papa robo na baoyo baza bacélibataire na baoyo baza na couple bakende na ex na nga na baoyo bakontinue kokende mawa mpo na bango bandeko nalobi yango te mpo natulisa ex na nga te mpo na komplike mpe vite akomi deya na 51 ans donc vi na ye mpo ezala bien ekozala kaka ntango abandaki bomwana no ekobanda na 51 ans te aza mpe na vi mabe te mpo ye aza victime te nga mpe papa robo naya victime te ata bomoni nga moko natambola na batrain naya victime te ex na nga asali nga mabe te ata na réalité bokomona asali nga mabe to na réalité bokomona nga nasali ye mabe te eza te nga papa robo nayebaki oyo nazozwa nga papa robo nakontolaka monde na nga très bien très bien donc bavictime na bandeli baoyo babima na ye baoyo babima na nga bavictime baza te ah oui mama mwana nanga France akoloba papa robo nga na victime na te a victime te aza bénédiction na yo peko na ye kuna na baoyo bokobima na nga sikoyo ya bongo nalobi te ke ex na ngai na libabe non libabe ya nango te eza kare ndenge esalama gambu nalinga ye gambu naloba neti tokokende boye gambu naloba neti tokozonga boye gambu namema ye nga mpe mu nasala kare bandeko bino bosala cauchemar te bagene boyebe ya réalité bozela te ke o mutu moko epe ya témoignage na Kinshasa pa ya prophète Walesa oyo eza témoignage réel eza mpe makiona te oyo baprophète mosusu basalaka te to bapaster réel bondima mpe maloba na nga te boyoka kaka bobanda mpe koraisonne te bovanda calme bokozwa baréponse c'est simple papa robo apie bino makambo ya bien no nalobi bondima te nalobi boyoka baréponse ekoya enango calme alors bandeko mibali basi oyo bokende lingaka ozodondwa keba tout d'abord aza na valeur te yo moto ozomone na valeur azala kitoko ndenge nini azongenga aza na valeur kaka po aza moto
menaki mwasi ana valeur te. Yo ozomone na valeur, mais valeur rango ya yepete ya mutu azana ye. Sikoyo na bato yo zana bango, na ba camarade oya ye, na ba yini ya mobali wana, botomboli mapapu, bo créer mapapu, mapapu, angoloma, kwatu. Tala, master oyo, famille ba pikime, ali pikima solo. Bango tu babimisi mbuma miso. Bandeko, na obenga mutu a pikime te. Bana babotami na pikime. Papa ne pikime, batata mwasi ba pikime. Pikime ya pikime. Neto botami na tuti. Semi bantu. Bandeko na biso. Iye azoseka. Betele porte. De Brino. Fongola, obo mangalelo, oko mangalelo, soko beta kabalibali. Ngala no to kala solo. De Brino, soba katongenga, fongola, nazo bilo na ngasuka. Oye bangalelo. Soki bakatongenga bimaka ka De Brino. Logo yo nwala ka olongola bambumate, toye bangalelo. De Brino. On a fait la mère, on a mis non. Faut là. Oui, bah, allez. Allô? Oui, bah, allez. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafa Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Niamé, donc Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafa Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a Niamé, donc Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Bafa Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP
JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.